BTV 3. Makambo ni mosila no. Bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Oh soldat na donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi lana mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss la presse mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs, fidèles des 3W BTV3 Télévision, une chaîne qui a toujours soif de vous servir. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes encore là avec l'honorable Mike Moukeba. C'est ensemble avec lui que nous allons parler sur la politique de notre pays. Et puis il va aussi nous expliquer par rapport à Makambo et Komela qui est à niveau ya cour constitutionnel. Il y a la Mouka Kakana émission. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer l'honorable Mike Moukeba et qui j'ai dit bonjour honorable. Bonne santé. Mala mon kolo ko batela. Kabila keite passe santé na biso kaka passe. To goye baté. Bato Félix balo batake biso to komona passe Congo. Mais bolele ki alternance c'est ça la mi. Et ça mi ndenga soloté. Sami ndenga soloté. Sami ndenga koyokana. Bato nyonso ba ko ba accord. Wapi accord. Babi misi ya biso yangote. Pour ni balingo bimisa ko oteo batieli nzaka Félix na Kabila po ba yebi te loko mabe ba sai makamba mabe ya kuboma mboka toko senga be accord wapi accord toko yoka na kombo makamba mboka basa kango na nkukute bo bimisa yango na poisa eko bima ata bobombi yango toko kendo luka yango eko bima. Voilà, tu comme à niveau mais honorable Lengi o éclaircir nos opinions zolandayo te qui va te porter plainte na niveau ya cour constitutionnel par rapport à élection Peter Salama et puis IOP au déclaré que INC et IBO ba voix na yo tu éviter affaire à un niveau ni ezana bisika mibale na cour d'appel ngana leki député provincial moko o akomaki moto mibale comme na Jésus Noël chèque na ebaki te taza moto lokuta boy iye moko ake kofunda biye moto alongi e malamu kende kofunda na lokasa na ye ya kofunda ye moko akomi te azui 1732 voix nda longi na 1732 voix oyo ye akomi basambeli na ye ba avocat na ye ba komi yango ngai nasangisi ba PV awa na kokisi ba PV nyonso te na ba PV nasangisi ezali 65% ba PV il y a le but à longi na mingongo boni kotomoko na kama sambo na tuku misato na mibale ba PV na sangisi awa ezali 65% et pesingai 2118 voix koto mibale na kama na zomi na mwambe et komi mokoto ke no samba komi kuna akomi kobeta monoko oya lobaki te azui 1732 voix wapi bilembo nango wapi ba yinde zaki na sima na yo wapi ba PV ezalité basambeli na ye baluki balobi te oyo tokomaki na lokasa yango te kasi tango to luki lisusu tokomi na kama na koto misato wapi koto misato yango bokolo bango na monoko moto aseni pa bengisamaki po ata samba moto aseni abite mokeba ya longaki na mingongo koto mibale na kama mwambe na tukumitano 2850 2850 voix. Oh yo bakati likambo. Ministère public et pas azui malobalobi lokasa ya moto o babengi kombo Jésus ezali recevable mais non fondé. Elingi ko bate bakoyi ko kota kati na yango te likambo ya malonga na kati nango ezali te. Sikandenge toko bana yo moto wana babengi kombo Jésus Noël chèque lokola zali moto a majorité tala moto mobimba na campagne ataki kombo ya lingomba na yete moto atese kwa ya kimbuta bombi yango moto na lokuta siko ndona ko ebisa yo akotambwa na bisika na kanyaka akoyeba tete nyonso akosala na yebi lobi esika atambwaki na kanyaka na yebi yango na motuya ndeko tika oyo kosala tika yango ya malamu te ya moyibi yo moko okomi na lokasa na yo 1732 voix
tango sikayo komona te omikosi bonyo komi kotambola na kanyaka boye tika ndeko yali kanyaka wana eza pour gagner po tika na kokota ye moko ndenge na bibo ayebi passe esika azali alengi ayebi te na sina ayebi makambo ya kosala ebona ngambu na yo oyo ya mibale ngai na fundi na députation nationale ngai nazwaki 8070 voix nakoloba yango tala makambo seni na nanga basali oyo nakolakisa ezali nkasa tala tableau ya liboso yango oyo oyo tango basilisi maponomi basangisi nyonso moto ya liboso ndeko eleze tambo 34000 voix na lukunga elandami na Martin Fayulu sima Jean-Jacques Mamba nazali moto ya mitano na 8070 voix moto ya mitano yango mobimba ekomi cameraman ekomi te batanga bato baponami nanga boy kotanga ngai baboy kotanga ndeko kiwewa kombo ne pezali awa dzwaki baboy kotanga ndeko mbuya kombo ne pezali adzwaki bazwi batie bamiyibi wana moyibi aliboso nani kombo na ye Molendo Sakombi moto ya INC moyibi mosusu nani bienvenue Liyota sika libaku mabe babeti nini tala awo komona bakombo ya bakandida nyonso ya lukunga ezali awa na mingongo na bango nyonso tu nyonso libaku babeti ya mabe bakamati batindi lokasa oyo na cour constitutionnel tango baye kosutuka lokasa ototundi na cour constitutionnel elakisi te bato batokataki bazwaki bazuze bakoya komona ngo tango bato bakofunda bakomona lokuta na biso na moyibi na biso baye kobongola basali tableau ya mibale tala miyibi oyo bazalaki ate na tableau ya liboso bango baye kokotisa bango na tableau ya mibale balongoli ngai balongoli kaka ngai nazalaki na tableau ya liboso batindaki baye kokotisa tableau ya mibale baye kotia bamiyibi Molende Sakombi aza na 1700 to 1800 voix yango ekombami aso otangi kombo na ye yango oyo 1700 to 1817 voix yango oyo baye kotia yao baye kotia na moninga ne mosu batambaka so na ebite baye koli kosamaka mabe na nzela moko bienvenue Liyota bakamati babongoli ba résultat nyonso pote bapesa bayibi miyibi nzela ya kolakisa te bango bazwaki na solo baye kobonga ba résultat bakitisi mingongo nga na zwaki sika na cour constitutionnel baza na ba nkasa onyoso mibale bazuze bakomi komitungisa bakosala nini yoka nanga yoka senia koloba na ebite soko nanga moto asali makambo to bato na ye te bozwa oyo ya mibale ya liboso te bongo ya liboso bana batindaki yango eyali babengi document officiel yango na kote elika te bazuzi bakokata likambo po te bazongisa ngai na nzela ya biloko ya ngai po moto oyo batie awa Molendo Sakombi alobaka na ye te na chiluba babengaka ye kamama baba akokende na asambe akendo sa nini akendo kolala asaka oyo bakongo babengaka ngondi oyebi ngozi ezali so moto alali na moi liboso ya bato akomota akendo sa yango kuna na asambe nationale po asaka yango mikolo nyonso bakotinda ye kuna mosani na eloko ya ngai ye moko atindeli nga ndeko na mwasi nakotanga kombo na ye Kati Sakombi ndeko na babi te bato balobi tayibi libonga na yo ngabi ayibi libonga na nga soko azaki na yebaki tayibaki te po ani atindi ndeko na ye aluka ngai mpe asengi ndeko na tokutana toke mpe tokutani awa na Gombe na esika moko ya restaurant ya bakristu babenga yango amene mo à la montagne pene na cour de compte nalobi na ye tala oyibi libonga na ngai yo tala mingongo ozwaki abi lokola ezali boye ezali ngai mona sala yango te mokonzi na nga kamela alobaki te akati ndelo ya motane obenga lokota ali français ligne rouge bato mibale oyo akoki kondima te bakoya na lingomba na ye ezali secrétaire général na ye Baudouin Mayo na ngai président na ye ya interfédéral Molendo Sakombi alobaki biso tokokoya te akosala nyonso toleka bongo akosala nyonso boleka na eloko akoya koyeba ya moninga esengai bosala makasi te po tala te moto yango ayebi ata mosaba apesa ete ya interfédéral esika azali wana na interfédéral wana na ye nti bilenge ya makasi bazali o bayebi mosala lokola Billy Kambale alobaka abundaka lokola Sele Yema bilenge wana ye bazwi batie ye interfédéral po atambolaka na Prado ye bango bali ngomba bato misolo kwa kamera moye te moto akana Prado ali akana Grand Hotel batie ye interfédéral po mona ta moto goigoyo moso bapesa ya kokakango te awa na députation provinciale na Maponomi ye ni sa kokisi ata seite bazwi libungu tulu baimboka bangi kopesa bango mingongo na bango te na botani moli ya mabe ya tata na ye kamere
yango wana pena oyo etali députation nationale akokaki kozwa te sika bavandi te na moto na bango Gustave Omba oyo ya seni baya koyiba eloko na ngai. Honorable, est-ce que Ozoli qui a été requête et qu'on a répondu parce que binomo bolobarake kuna na cour constitutionnel tout na seni baza batu oyo ba chaki bango kocha pona ngai mikolo nyonso na ko kenda kuna na ndako ya bazuze na ko yoka ndenge bazuze bako babi biso bato bakoloba mabe mingi pona ndako na biso ya bazuze mbalo tokosa mosala bato bamona tetwa bazuze ya solo na kote likia na maloba na ko na monoko na bango te balobi te bakosa mosala na ndenge moto na moto azwaki eloko na ye bakotanga mikando na koyebisa bango pe bakotala te mokeba ya azwaki eloko na ye na motoki na ye nga na ngo oyanga moke aboya wana mofuteli na bundana oyanga moke na pondu na nga na matembele na ngai pino botambo na prado bwana mbongo eloko ba imboka ba pesi ngai na oyanga pasi ya campagne na saki boya ko butola ngai yango na tata na ye kamere boya koyiba yango pe okomona bango bakotambwa bati bakazaka na kekele soni te miyibi batata miyibi ye molendo si na yebi bana na ye na mwasi na ye na mama oya ye bana na ye batala ye nelongi batuna ye tata bondo yibi eloko moninga na yo pe bato bakotuna nga bonyo zo bana ndeko na oboy nga na kotuna pe bato tango ya yibaki eloko na nga eba itete tozali baninga na kotuna ye tala bana na yo na elongi na solo na mwasi na yo na mama na yo tunani botuna tata na bino boni okoyiba eloko moninga na yo mingongo azwi yango 1800 pembe na 1700 1817 voix oyo azwi ezali mawa mingi tokotonga Congo na boye te tala yango sikoyo ekomi des résultats na cour eye mbilinga cour akokata kotala koyeba yango te baye ko bongo la makambo o ba résultat liboso na ngatindaki nani atindaki atinda iye moko asisi mosala atindi yango aye ko simba moto oyebi nzambe abolingo atutisi libaku mabe asimi moto abie asina tindaki oyo aye ko tinda ya mibale tala ya nkuku ebimi na mpwasa yango oyo bakati mokebai babite ye monokola lakate nga mabe na saba ngo na ebite babite bato akabia bako bokata ye Kabila lingaka ete na tuni bango nga na sa Kabila ni tokola ni mwasi nga na yiba ni mbongo bato balingaka Kabila te ya bato baza na zonga na ye Nehemi moto aliboso alingaka Kabila te mwilani na ba mova tala esika ba memi Kabila bokonza Kabila ndenge koyi baboyi mboka baboyi ko pona shadari pona mabeo bango ba mema na mboka sika basi babomi Kabila etikali bakotisa na nkunda soki Kabila kebite mikolo koya kaka bato wana bakozipa mabele na nzoto na ye na lobi na yo te bango bakoloba te Kabila linganga te yango na bite ngai na sala Kabila nini bango nde bato babomisi Kabila na lobi likamba bokonzi to akei te po bango babite ngai Kabila linganga te na bi bato balingaka Kabila te ezali ngai te eza bango po bamemi ye na liwa babomi bokonzi na ye sika bato baboyi kopesa mokiteni na ye mingongo basi babomi ye bakomi komema ye na nkunda kala te okomona bakosopa mabele ye moko asiriki bango baleleki akogangela bango na kinga kati yo bapesaki yo miso te mpo na campagne tala mosala osali emonani ata moke te na mboka na yo mingongo mibale pamba mpo na shadari agangelaki bango te bakomi lokwa bana bavandi shui bongo si babaka non le président n'aime pas moke mwapena bino moto Kabila ko ineza bino ngai na saka musala ya koyebisa Kabila solo soko mabe ya habite tata mokonzi tala mabe ezali awa ekoboma yo bayokaki biso te yango wana lelo elieye. Voilà, honorable Tobito Masolo, il y a plateforme na bino la muka lelo tozo yoka honorable Mike Mukebai azasus na kati la mukate ensemble makambo toujours baté éclairci na biso liba couper malamu boye ko ya bomoni ndenge to soye na chombo na mokonzi nga Moïse Katumbi na silika lobi makasi na lobite ngai na longo ensemble ndeko ngai Salomon abenga bi makambo esalamaki mokonzi ayebi yango te mokonzi na kati ya la muka ensemble na kati ya la muka yango wana banda lobi na butu na lobaki lokwa bazongi sima balobi te mokonzi ayebaki makambo wana te ngai pe na tikali na kati ensemble boko ya bovandi awa bomoni ye moko mokonzi tosololi na ye na chombo ayebisi ngai oyebi ngai Mukebai malamu ye moko alobi na ngai oyebi te nani etumba ya solo ngai Moïse Katumbi nakoki kolongwa na lamuka bongo te pe soki na posa ya kolongwa kosalika mosusu nakoyebisa bino
likambo wana bayini banguna baye kolatisa nga na nzoto tokosola ne abokolanda nga na banzolandaki nakosola ya naza na elembo mosusu nakopesa ye te nasololi na ye moko mokonzi na biso ya ensemble ayebisi ngabi wana mayele mabe bato bangaki kolekisa na kati ya mito ya bayimboka ya bakongomani mpo te babebisa etumba na biso tozali na kati ya lamuka eloko akosala lelo yango mpe ayebisi ngai lisusu mpe Salomo ayebisi ngai bakeyini bakangi ye foto mpo te basalela ye lipasa na ye azonga mboka tokosenga na bobako bate bazwi bokonzi batikani mwana mboka azonga na mboka na ye eloko tokosenga yango wana bino bolandi yango o balobi tazwi lipasa prometaki ba o bazali bande ya mboka ba prisonnier politique bazobi wana ezaki elaka sika salela yango elaka na kosalela eya biloko mibale biso eloko toyebi na poso ekoya mikolo ekoya mokonzi oyo ya biso akozwa lipasa na ye akozwa pepo azonga na mboka na ye. Honorable, avenir ya lamuka ezanini parce que lamuka batulokolo badelice sanga bazasuda lamuka te oko tangelanga kombo ya mbeyambe yawa yo yawa pona kopesa nga kanda yango na yebisi yo nazongi na kati ya ensemble kasi naza na kanda soko Moïse Katumbi asisi likambo wana te wana biso tokosisa ngo biso moko tokosenga Moïse Katumbi bato bakotambola kwa basi ya ndumba lelo ayawa lobi abongoli mobali akeye pa boy delice sanga na kode lobaya lobi abalekaki awa bayebisi yo bayebisi nga bayebisi biso bakei na bango cash tata obasila soni lelo bazongo bayekosani pe lobi o eleki tango baye bakotanga lokasa ensemble bavandi pe na mesa likolo eza kotutisa baninga o bakosa etumba na boyambi makasi kotutisa bango libaku bato babambeyambeya o baba chel bakenda boye bazonga botie bango liboso elingo batena lingomba na biso bato bato ya bozoba nde komi kopesa bango pete o bakobunda na boyambi nde comme ça bango bazoba te Moïse Katumbi azaka bongo te tokosenga ete motema malamu na ye ebomisa ye te po bato wana bakoboma ye po na motema ba Yudasi wana ngonga yango yo atia bango pembeni basi balobaki bake tata soke pa bokendaki bapesi bino ngwende bokendaki ya bokonzi to te etali biso te delice sanga bimani na ngomba na biso zonga na cash Claude Lubaya bokendani botika biso kiba tokotika bino te boko bima na lingi koyoka yango te na kosola ngo na baninga na koyebisa bana ya muka bana ya ensemble bato wana bakotesu na ndako na biso te esuki wana soki te wana nza bakomona biso bazoba po bakei basali yo bakosala sima bazongi pe soni te kazaka kekele bavandi pe likolo na mesa bakota pe bato na miso oh izali mawa kotangelanga komba moto wana c'est ça et honorable F Bazaïba lelo azo postuler na gouvernorat na chopo soki lelo bimi gouverneur a travailler na bokonzi ya Félix o bozo telemela to ça ndini tata gouverneur azana bokonzi o ya ye Félix moto akopesa moto gouverneur bokonzi te gouverneur akosala na o ba député provinciaux bakopona kasi yazo nzima bokonzi te gouverneur azana bokonzi na ye akosala o bakopesa ye kuna toyokani akosala o Félix akotinda yete gouverneur azamo ponami ya ba député provinciaux azana bokonzi moko kondima te yo ke ndima bokonzi ya moyibi bokonzi ya nkuku o bokonzi ya accord asali accord bako kakobimisa ngo te kangi bango na mongongo bongo biso to kondima bokonzi ya bongo pona ni tikani biso ne tumba na biso ne lombe na biso matin fayulu yo moni te ndenge bako benge boni nzambe ya ba plein wana ndeko nanga Merlin mais bato bazomi comité wana titi wapi parce que match déjà pasi na bino nini botuna match déjà essayé et azo continuer et ça le loko te bino bosi saki match ya bino ya biso ezoko base ko kebo est-ce que okaboutir peut y a quelque chose ndeko ba kongomani baye bakati na sengel na bisa ba kongomani et tumba ya bosolo esila kate le combat pour la vérité ne s'arrête pas biso ba kongomani so ba bomi ndeko na nzela ya molili olingo bunda poe basolo babomaki ndenge nini yoka bato bakoyebisa asa kufi te tika yango na sepeka mindele mondele ata mibutu kumine 40 ans après ako bunda poe babomaka ndeko nanga ndenge nini Etienne Tshisekedi tolobaka te bayibaki bokonzi na ye na mobuko to mibale na zomi na moko 2011 tobundi bango moko pe babundi bayo kenda ibiza te mutamuto eko kufa na mobu ko to mibale na zomi na sambo 2017 tango akufaki banoko babelezi
tant que matanga ne babaki nini toye matanga ya le président élu bato aide pesi basepela kite na sango wana basepe babi au monde solo yoko bimasima mibuboni mais suka yokana tuna ndeko solo ezali eloko tobimisaka pona kosalisa bana kolanda bokondite ya encore ozwi na moyibi tokobimisa solo po bana na biso ntango bakoya bayeba ntina yetumba ya solo nsima ya mibu motoba eye koyebana te moto alongaki mapronomi nani Etienne Tshisekedi bato idps babeti maboko solo ata na si na kufi ezalaka na ntina monene mpo yango moto kokamba bato bakoya nsima bato bakokomaka na babuku bakolobaka te songolo ayibaka bokonzi bana na ye bakozala na soni na mwasi na ye na bakoko na ye na bokitani na ye esika bato bandoleka esika nyonso bandoleka bango bandoleka bakobanda kozomela bango bana moyibi tina kelasi bandeko na bango bakoloba na bango solo mosala nango yango wana bo tika biso to bunde tumba na biso soko bino bosisaki match oyo ya bino etali bino ya biso na fa babi ye fa kombo na esika moto ya tembe atika te biso tozabe na ye to tika te toko tobola moto mbeli te toko finga te tokebe tosangisi bato na biso bo ya bino libaku nini ba pe ba imboka ba ko ye bele yango ko sa bino pasi bandeko na ngai ye bo banzaka te Congo eza ya bino na Kisasa to lakisi bino te eza ya bino te honorable mwana mboka Congo eza ya bana Congo Kisasa eza bana Kisasa bo suki mwana mboka tala balobaki boko mona peto ba mekate pena ko senga bango na yoki te Félix abia ko banda abandundu te Congo ya monene banda Beni kela Butembo te kenda bazo ya ba élection la ta azela poni za mboka Congo e bon yazo konzanda mbonambo akola te Félix kenda na Beni Butembo na ebiti nako baboso na sisi kaka yoka na bana mafinge ko na nga bato IDPS honorable mwana mboka bango na kofinga na ebiti yo ngayanga na pe na landaka bango te so ba fingi le bisu na hela lobi pe ba makazi balemba te na bi mokonzi na bino ake na Beni Butembo Félix kenda na Beni Butembo bakozela kuna ezali Congo ozali président ya ba congolais nyonso kenda na Beni Butembo wanondimie po ndenge ya zolo bate te ya za mokonzi yango tobi na ye loko za mokonzi ya ba kongomani nyonso kenda na Beni Butembo honorable biso nanu banda président Félix apretaki serment si le gazo makambo ya Beni Butembo akende kuna yozo katangai yo ko moto ya IDPS te na za katikati ya mboka ni ba oza katikati ya mboka oui honorable banda kasi président Félix tango ko bimisa masoyo toko sola soko ba chema finga obengo benga oyo bisanga tala oyo afingi yo boy tala oyo afingi yo boy oyo afingi yo moluba ndoki na gosango banda président apretaki serment le 24 kilelo ça déjà un mois azoki disant bandambo et yebisa biso nanu soki vraiment ozali na katikati olobi au juger normalement okoloba nini déjà oyo asali ya malamu oko applaudir et puis na oyo asali mabe d'accord yo pensa ko tout sanga libaku non sai mosate mosani osa non sai mosate mosa makasi il y a des colonels oyo de bakoti ba prison pour bakanyaka et puis na kanyaka te pona makambo ako ya masasi beta maki masasi wana na beti maboko nga azali moto babenga objectif na beti maboko esenge ko kanga bato bakosama be bongo pona ba go pass na kati ya aéroport et puis ba servi ba société o apekisi mbongo ebima nani on a des avantages te yaza na ndingisa ko pekisa ba compagnie wana te ya musana ete ya lokwa ndenge tato ba bengi vita kamere akoma ko bengisa bato ba compagnie ya bulamatari ko tunaka bango eza musana ete soko mo moto ko sabunga eza moyibi ya musala ya assemblée nationale na musala ya gouvernement ko yeba ndenge ekokenda eza directeur de cabinet te to temelaki yango na eleko ya lumanu to telemelaki yango pe na eleko ya Nehemi wana eza tata wana azali kokangisa bambongo na ye yo moni libala salite tala libala monene lokwa Cristiano Ronaldo moto asaka mosabula mataya moto azaka bomikitisi moto te ko sa mabala lokola star ya Hollywood bato bakola taka bling bling pe Félix bato IDPS sepeli pe Félix akela makambo ya boye ya tina ya boye Félix ebo komisa ke mokonzi pa ko sa makambo boye ya makambo ya mabala bing moto azana bokonzi na lokota efase babi un homme d'état vit dans la sobriété dans la simplicité pour tout ça bato motema libaku mbongo yako la kisa bato sai libale sai so mikolo soko
tuko mibale so mikolo soko mikolo zomi atu mbongo wapi akelela kia wati mbongo ya ibaka na tango kabila tongaka bandako atekaka bandako nyonso esilaki akeleli awo basai na mama amida mibubuni mibumu balete ponya go bala ete bandaka po akelela ki lokola ngai mojangi kaka komi na mosabula matali lelo lobi ye wala tala mabala minene pe balanga nzembo bakoleka soni te bakoloba te ezali mariage champagne misolo ya bula matali ya Congo misolo ya peuple congolais yango ekosesa mariage champagne peuple congolais ye moko ata moko ampio ezali te directeur de cabinet kosa mariage champagne tozali ya kokelela ye na ye wa lobby ata kama ya dollar akozanga ngo na libenga misolo ya peuple congolais kasi akofuta yango kaka ndenge akelelaki liboso oyo akolia lokola aliaka yango lokola nguba akokelela esu lobby po ye ezalaka soko adwi lelo alia sisi azwaka 3 millions de dollars oyebi yango te akendaka epai ya fort ya sime ya dema na ntango ya dialogue intercongolais bengisi ekuna batindeli epe po wa jet ake tongo akosi batoneki aka Abidjan nzoka ake Lomé bapesi ye 3 millions de dollars milioni misato balobi nanga yo koza ministre ne ya yambo ayawa lokola Kabila yeba osaka na ye abeti ye mokato abimi ministre ya mbote milioni misato wana ya dollars yaki nango asaki nango ata poso moko te asombi lopango na Uvira atie mama kuna asombi mituka ya kitoko babengaka mutuka ngoni Mercedes 4matique sombi mituka sima sanza moko akomo luka sumbongo akokelela bendenga kelaki misolo ya bula matali misolo ya peuple congolais kolia okokelela kaka de okoteka auti obi ateka banda ko boni tukumi bale teki moko teki mibale okoteka nyonso ko sila yo kaka ndengo okelela kiawa milengelaka sima mobu moko mibale okolonga bokonjwana okokelela lisusu banda ko okosomba mbalo pe mbalo soko sombi tokoyeba tolakisi bato okosomba okoteka yango ndenge utaki oteko elekaki wana okoteka na bokonzi ya Félix Tshisekedi o basangana kina moko musa bandumi kwanza bosuki ekokoyaka yoko sepela Félix Tshisekedi asala nini po yo nzima ye oko préférer à travailler ngana ali moto akopesa Félix tolitenga na moto alamuka kende kotuna bato ya IDPS eloko nini tolini bapesa mokonzi na bango ngana moto alamuka kuna na assemblée provinciale naza opposant na kosa opposition ngana za ngonga te akoko pise bongi sawa ngai na kopesa maele langa na baimboka nakoba awe esika bango bakosa mabe mokobiso to boswa bokonzi tokosa boy ngaza conseiller à Félix te ngai na bango tutambo ya kanzia moko te mabe ba ekosangana supe na Kabila epesinga su motema pasi koleka yango siko bango bakoyeba tina te tolingo opusa pembeni na bango te po basangai na Kabila biso to bundaki etumbo te po na kosangana na Kabila pe bako bate Félix attendait bino loboko yaza maboko akotanda si bakangi e commande ebi commande mais apesi passe na mutunyo so alobi o nyonso azana poso travail akenda ko misabiso abanda ko na mutunyo ya boyi mutute soko aza moto solo ebi sabiso nano yena Kabila ba okani ngana ko benga yo to tambwa na yo ngato ko tambwa na mele yo ko tuna biso te bino mibale boko tambwa likamboni tokende pa na ye ya yebisi bito likamoni te ba yo kai na Kabila tokenda boni yo moni ngunduka o ba bengi train e uti nzela e pa yo kende yo yebite e pa ye uti yo yebite yo yebe okoti na katikati alinga bomisa biso soko aza na posa ya liwa ami memela ya ye moko epa ya Kabila biso epa ba uti na Kabila toyebite epa ba okenda toyebite soko Félix alingi toyoka na ye abanda kotatola ayambola epa na biso ezaka na mwa mai moso amelisio soko liaki ndoke bandio loba soko ya kokoka te to melise yango aloba eloko nini ba lesi eloko nini ba yokani na Kabila tango tokoyeba tendeko na biso ayamboli ndenge tokendaka tubela bibana ya Congo bolimbisa ningai bota lokasa ko to sinyaki na Kabila wande bonzimie honorable tozokoma déjà na suka ya émission na biso yebisa biso nanu population oyo apesa kiyo ba voix na ye oyo ba pona kiyo ozala na assemblée provinciale wana malgré na assemblée nationale bakata kiyo mais ozana assemblée provinciale projet nini ozana ngopo na bango et puis eloko ni omemi na parlement au changer tendeko nana misala mingi ya kosala mibeko ya sika to kosala etumba nanga ya liboso pasi ya bana kisasa ezali nini te misolo oyo ya bula matali bato bayiba yango batiaka mabenga esengeli kobundisa kanyaka esila misolo ya kisasa emata ebongo tosala misala etumba nanga ya liboso yango wana mpe ekozala etumba oyo ekozala te suka ya manda na okumba yango wana
et bon soki basali oyo zo senga wana etumba monsieur kozani soko basali na ko senga etumbeze belé kisasa eza kisasa bosoto soko mvule beti mai etondi esengeli te misale salama kisasa eza misale belé akosala o esengeli te to benda gouverneur o akoyama toyi penza po te asala yango bosoto eleki na kisasa awa soki mvule beti ya moto abimanda kote mai etonda bandeko bavai na ngambo awa babengi o quartier PLC so mvule beti babimaka te eyali mosala eso esengeli kosala na lombango po ekoki koboma bato esi epe ebomi bato mbala ebele mai na mvula na kisasa misala eyali ebele natangeli wana misala misu ezali ya makasi ya kosala kuna na assemblée provinciale bozo kende na maponami ndenge nini ya bagouverneur maponami ya bagouverneur nakoyebisaka bana kisasa te bakeba na Magwa Kabemba moto ya Kimbuta ye babanda na Kimbuta ye penza loboko ya mobali ya Kimbuta nde ye liboso bakangaka ye balongolaka ye mosala na makambo ya DGI ayibaka misolo akendaka boloko afuti mbongo abimi Magwa Kabemba sika aye kokoma moto ya Kimbuta ye moto bandaka DGRK kopomola DGRK te baye kolongole mosala baluki bakanga ye akimi lokwa mpoko ake kobombana Kimbuta bombi ye te Kimbuta pa yoka te atongisi lisusu ye akokai kokonza DGRK te mpona mosala bulamatari so basi barevoke yo par ordonnance présidentielle okotela esu bulamatari te kasi Kimbuta azongisaka ye na DGRK na encore po ayebi ndenge bakosala na misolo ye ngumba kisasa lelo mpe ye wana pa koya kokata soni te lolendo alati mpe kazaka na kekele alobi ti ete aza candidat gouverneur bandeko na nga badepute provinciaux bokeba na moto wana bana kisasa bofongola miso moto ya Kimbuta Magwa Kabemba te lobi azalaki ministre ya Kimbuta ya Kikiti kuna na Menkao balongola esika ya perception ya mbongo pote bato basa mosala na kimia ya kamati bato ya bulamatari batie kuna alongo bango na mosala atie bato ya ye pe misolo kokota kuna na Menkao nali benga na ye na ya bato ya bango bana ya kisasa moto wana bokeba na ye bandeko nanga ba député provinciaux bokeba na Magwa Kabemba soko bolingi kisasa ezomela biso te ba wolola biso tomeka kopona Magwa Kabemba yo pozana candidat na yo kuna na kati oyo ngai ezali Deo Kasongo azali elenge maboko pembe atike kokota makambo bosoto ya misolo ya bulamatari te pe azana makanisi kitoko mpona kisasa pe basangani na mama Nelly Kiwewa ye moto ali candidate vice gouverneur na ye azali mama ya Kondo Daniel Boteti yo babomaka mama wana azaka vice ministre na lekwa Mobutu pa ye kosala mibu tuku misato na banque centrale bongo ya solo azali na mayele ya kobakisi da ndeko Deo po te babongola kisasa yango na akosepela na lingomba na bango mibale basali mapasa ya kitoko pona lobi kisasa za malamu kasi toko pesa bango mingongo na biso ezali te po babaluka soko babaluki bakozwe tumba batika na nzela o bakolakisa biso lelo honorable Moya Suka uzala penza mukuse parce que toza déjà bana bo mukuse bana poto kotelema na malili kotambola pona Congo bolemba te bana ya Congo kotelema pona Congo bolemba te bao baju bokonzi bokonzi ya moyibi balobi nini balobi te biso état de droit tala état de droit mokolo wana to uti ko matin bapanzi biso batenga mondoki boye na tolonga député. Voilà, merci tokomi na suka émission na biso to yambela kibino honorable Mike Mukebai Ozali député provincial azaki élu na commune ya Lingwala to sololi na ye expliquer comment est-ce que la muka eza ko se comporter a sololi na biso masolo ya politique ya mboka na biso vraiment biso to lo bakelo côté etika ra ngam na bino bo sala jugement na bino numéro zawa na bo benga biso pour na remarque na bino pour na suggestion na bino et puis pour na publicité na bino to zawa na bo benga biso numéro zawa na et na ko boucler émission au sans pour na remercier mutu o asalinga na leka Joël Mola qui était derrière la caméra et puis je remercie notre cordon Papa Mardoché, je remercie aussi notre boss Nakatia François Pierre Elvis Bronzac na pesi au théâtre et puis Corneille Kalenga Pasta Calais na pesi au théâtre apôtre Peter Punga et puis apôtre Adolphe Katukonki et tsikali pour na bino numéro zawana bobenga biso mais pour na loto sukisi rendez-vous na biso les amis na mikolo ezali koya na ba invité mususu merci BTV3 makambo ya mosila bolobaki ni Bemba Kondo Tshisekedi banga raponani c'est le seul moyen oyo
les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela Matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangadio c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss la pesi mambo. Pour la BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo